Nana Boduga, voilà. Moi je te dirais simplement ceci. Tu es une femme, surtout qu'une femme mariée. Et puis il y a et Sengeli Ozala exemplaire. Il faut que il y a des filles pour s'inspirer à Nayo. Bah filles musu bazo net ba idole. Donc Sengeli tant au ça makambo ça la exemplaire. Parce que baka musu c'est mike oyo ko ça la wana ko pe ko fingisa yo. Nde balo baka gelelo yibi mais yamu ko lo bako kanga yo. Yango une dimanité que ba fille wana koya. Et puis arrête de minimiser la presse en ligne. Voilà mon amboka très bien. Yo le bagay presse en ligne ils allaient logoter bino bosala kana TV hour. Mais moi je t'apprends que la minute sur YouTube est comme numéro 1 dans le monde entier. Sur lingo yé ba la pe otalama kene na YouTube. Ba TV na biso ko suka la malugwa wa mutaroye ba na Canada azalité hein. Mutarola non na États-Unis azalité mutarola non na France azalité. Mais YouTube est au 4 ça m'a est de partout dans le monde. Donc apprends à respecter des journalistes en presse en ligne parce que ceux qui ont continué à nengo qui disent presse en ligne biso to ligne le boule en tant que dynamique il y a président de chaîne YouTube en RDC. Charlie Prince ça déjà dans les 50 ans. C'est au-delà. Mais comment Charlie Prince na ajo ya yo wana mukuba oto sa makambo. Très bien. Et puis il y a Nana Boduga. Vous êtes déjà dans les cas quel est Nana Boduga? Hein? Tel un niveau au fin ici Fali à travers ma bêtise na yo. Na Charlie Prince et dit badia ta ridiculiser na éviter dit badia ta na minto azawapi aoloba nini pona makambo yo sali yo tendresse obela liboma ba mema na hôpital wa CNPP combien de bateaux oh yo bébé ça va ya peni na yo. Toi tu penses que tu passes à la télé pour dire n'importe quoi sur nous, on peut accepter cela de blabla, nous on peut avaler si facilement non et Sengeli okeba parce que oh ezali na kebisio na télévision. Parce que c'est une spéciale émission au Kimamboko. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Bissou Télévision, Souka. Bozala qui est belé, à côté la biso, Mbote, Bisika Bozwami, Polus de Star, et na Makambunango, Bozé belé Bota la biso. Mbote Nabino, na pesi Mbote, na réalisation ya Chic Moukadi, Fabien Poy, Jean-Cy Kimeni, Jus d'Orange, confrère côté Moussoussou, Mouta Théâtre, Wetch Clarisse, consoeur, Yves Luamba, confrère ya Bosso na politique. Mbote, absence na Congo, présent maintenant na Canada, Naniwana, Mama Zozo, sponsor officiel de l'émission Police des Stars na Canada, merci beaucoup. Une des Congolaises de moins à Kinshasa, une des Congolaises de plus na Canada, c'est Mama Zozo, sponsor officiel de l'émission. Bozé Belé, Bozota Abisso, le l'autre revela 2 points. Premier point, Isali Maramba, Boduga, affaire bisous. Affaire bisous avec Charlie Prince, Nana Boduga, moi ça m'a commis là, on va parler de ça. Aussi, s'il faut parler, on va clôturer pour nous recadrer. Il y a un concert, Azaka Moutamaboke, Atika Moutamaboke a comme un concert. De là, ça tanga journalisme, on va parler de lui. Parce que ça m'a moura qui t'a communité, t'as recadré. Bisoso tous avons te défendre ba valeur, te défendre ba moralité. Voilà, mbote côté non de chic, que ça pas annonce rapide.
Mbote, Voilà. Mandeko Balandi, police de star, Naroga Sai, Naroga Posa Rusega, Saro Boni, Babi, Leloyo, émission Kitoko, Narope Sabino Mbote, Nabandi, vous allez belé, vous benga voisin, benga voisine, benga tata moisi, oncle Bovanda, parce que les autres le bela 2 points, c'est vraiment très important, c'est un élito yeba. Maïma pour les Ganamboga. Na bandi beaucoup le bagage maramoda ba fertilité mais et c'est un élito bête à moi c'était l'école parce que maramboy les gars ils ont mal à monter. Na pas si mbote na sponsor officiel Mama Zozo. Na pas si mbote belé. Na pas si bongo mbote na batutu balinga émission yo police des stars. Na pas si mbote belé na Mama Gisèle mon zizo. Na pas si mbote belé. Nenge mo na mboga lobby les autres le bela des affaire ya bisou ya Nana Boduga na affaire ou toko yoga mwano yo Aminata ou yago fingisa ba artiste comédien pe fait sengeli to lobango parce que Aminata azali mwana mwaso yo akosama munenge sengeli te omoni muntu tango muntu ko samba la muntu sengeli nani tendresse bolimbisa sengeli to zongisa ye na esika na ye moni suki muntu akobela muntu sengeli ko zongisa na scène pepe ba ko zongisa ne mwana mboga je donc ba dokise mwa mutu po esala mwa maja mwana mboga no lobanini Amandia ko loba to lobela makamoto recadrer de komona mwasi yo mais to vanda wana te pour yaza si j'étais mais to ko fandele na suka. Très bien. To beta masolo a Boduga. Nana Boduga. Voilà. Nana Boduga toyebi ozali mwasi ya libala. Et ko sala pasi mingi na motema parce que biso ba marié sengeli to se respecter. Voilà. Tango lelo yo komona yo ko tambola na ndinga mabe okoloba ko police de star bazui sujet ba vandelinga ba okoloba mabe na ngate. Biso to okoloba parce que eloko liboso osimbi presse en ligne. Na association na biso ba simaka presse en ligne te. Tango yo kolenga na TV okoloba mabe to pe oko insulter na ndinga mayele oko insulter presse ndenge bazali batu ya tina te. Biso tozali ya to ye ko zongi so na nzela. Presse azali muto esengeli o respecter. Avant to komona mamba presse makambo ya bizu ngo ekolenga ndeli metampe ko expliquer bana mboka ba affaire nini to affaire ya bizu eza nini bandeko na fungole libino livre Nana Boduga Charlie Prince mwana mobalo azaka musicien lobby lelo akoma journaliste to ebité atanga ki journalisme ngo wapi na pique pa ya initié to kuna na ifasiki na santé te sika to liaka maboke so classe esili. Très bien. Eza nini ndeko mwasi moko komona ye nene akelokelo abengaki Charlie Prince basala émission bakomi wana falaki basala émission babengi Charlie Prince azalaki yena Jolicia ifaki ba tourner émission Charlie Prince abisi bango na minute on azali sous na cité te bolandanga na ville lokwa bandeko bebi ke ville ba déconfiné ki déjà Charlie Prince azalaki quelque part na ville bisika Charlie Prince azalaki 2 personnes bazaki wana. À l'occurrence, il y a madame Nana Boduga Azali, moi si ya kulutu nangai Edi Badiata. Très bien. Na concert musuzo de respect pe beaucoup Virginie Manganga. Ya zaki mupandi, azo chaka ba na musika. Nene akelokelo aye. Nakata taxi bazoya nzela Nana Boduga Charlie Prince abengi nene akelokelo abime boza wapi boya rapide na finga fali bofunga na caméra na cracher sur fali pona nini to ebité bandeko bazoya place mususu ba komi lisusu abengi lisusu mais bokomi bosa la rapide fona cracher sur fali Josana a ebisi a lobby Jolicia a ebisi a lobby to komi déjà nde Jolicia mataki likolo a komi wana bakutani place bavandaki na cadre moko responsable. Elle a commis akuti Nana Boduga na Charlie Prince baza ko s'embrassaner. Je dis bien ko s'embrassaner avec un câlin. Cela veut dire Nana Boduga monoko o ya pesare pas venanga Edi Badiata et commis na monoko ya Charlie Prince. Soyi salivo bakabolaka ye na bokulaka na ngai directeur marketing secrétaire général il y a F victime bazo kabolango na Charlie Prince. Alors tango moni bandeko na mibale Charlie Prince atuni ndeko mwasi o Jolicia bi ndeko no musu nene akewa pote azola tatalo antikali na se
Place où on maîtrisait bien ton dirait zaki mutu ando ta talon dirait zaki joli si à ton nene en tout cas je maîtrise pas mais moi quoi tika ta talon moi quoi kendaki ndaki kokuta bango kokuta kuti bango Nana Boduka a surtout qui a une position a changé a commis ko ça le quoi ça assembla serve Virginie pas zaki mopandi azo ima kaka ndende ko wana il fallait ba tourner émission ba tourner ki ko lisouté Nana Boduka Sony il y a 15 minutes wana tika le belo côté bande ko pa silika ki ba kiti ba kei soki ezalaki bandeko bakosaki makambo to ngeto comprendre que bandeko bakosi mais Nana Boduka s'est passé à la télé pour nous confirmer que le jour là yé pas azalaki wana bandeko wana basi bakuta ki paye kuna Nana Boduka kene ko sa nini kuna yoka ba réponse à Nana Boduka Charlie Prince akoki ko finga falite parce que mobali nanga ça pas fali na boya ki kolsola na Charlie pense de loin ya ngona kendaki place ya zaki na recadrer ye na émission na ya salaka yo comme professeur ya Charlie yo tangisa Charlie na ifasik to na pic to na ba centre de formation journalisme to ya ba chroniqueur tant to loba to lobby yo longwe ma c'est une femme mariée et puis demande-moi c'était à quelle heure zela to kokoba mona mboka yo une femme mariée Nana Boduka autant o ba vandeli kombo na te to vandeli kombo na te parce que makambo ça les amalamu te oui yo ceux qui soit disant que ça Charlie Prince ba remarque ba reproche ceux qui ba nani est-ce que sengeli ka okende place ya zali et on est quelque part yo o mi fundi sans le savoir voilà parce que mon tu peux ça des remarques na téléphone un point très c'est ça soit carrément beaucoup tani na occasion mo bo ça des remarques pesili boni yo mait bininga na pamba te oui ba ko lobali kambo et sengeli pe kuluka ko yeba pona ni ba ko akiseka kangai ngana ko sengo boye Charlie Balaka apprend à respecter les femmes Charlie Prince excusez Charlie Balaka paix à son âme Charlie Prince apprend à respecter les femmes surtout les femmes mariées yo rozwaka ko bimaka na mwasi ya bato libala oui mais que eza malédiction et bien je t'apprends que ce qui est réellement mobali na ye qui a saisir bino au resala 6 mois de prison au resala adultère na mwasi ya bato eza malamu te et c'est un peu de arranger ba comportement na bino ya mabewana nous on est ici pour éduquer la masse parce que toko maman yego ba en internet to yoki trop parce que ezali malamu te et puis mususu ezali nini mususu ezali comment yo sola na mutite moi j'ai connu Charlie Prince na TVS1 très bien na yebi ndeko Nana Boduka sera au la catalogue plus t'invité sur zaka yango na couleur TV alongo couleur TV akeya komi na TVS1 ba solo la kate Nana Boduka lobito solo la kate to se courtoya kate yo muto bo se courtoya kate bo solo la même pas un bonjour o tomboli téléphone ba numéro na ye ndenge nini o localiser place ya zali ndenge nini et puis bo kende bo s'embrassani yo yebi ete bo solo la te mais ya lobaki ke bazali ba mi ya longue date ba solo na bango ba alobi ba solo la kate alobi ba yebana kala na relation na bango bazana ba relation na bango ba yebana ça date de longtemps mais yango biso to kolobaki ye est-ce que singala ya kenika kuna place ye Charlie Balaka zali pour que ba Charlie Prince nzambi nanga Charlie Balaka yo nzambi nanga Kicho ngapele blaza kia eza kiti montenga lo bana bani koto na tango ba Nana Boduka moi je te dirais simplement ceci tu es une femme surtout que une femme mariée et puis il y a diata et sengeli ozala exemplaire il faut koyeba ke ndengo zali wana ya de filles ou ba s'inspirer na yo ba fille musu ba zonet ba idole donc sengeli tango o ko sa makambo sala exemplaire parce que ba musu se mike oyo ko sala wana ko pe ko fingisa yo nde balobaka lelo yibi mais ya mukolo bakokanga yo yango indima yiteke ba fille wana koya et puis arrête de minimiser la presse en ligne voilà mon amboka très bien yo kolobake presse en ligne ezali logoté bino bosala na TV Awa mais moi je t'apprends que na minute sur YouTube comme numéro 1 na monde entier sur lingo yeba na pe otalama kene na YouTube ba TV na biso eko suka na malugwa wa muto yeba na muto na Canada azalité hein mutakola non na États-Unis azalité mutakola non na France azalité mais YouTube est au quatre ça maille est au de partout dans le monde donc apprends à respecter des journalistes en presse en ligne parce que ceux qui ont continué à nengo qui disent ba presse en ligne biso to ligne l'opé boule en tant que dynamique il y a président
de chaînes YouTube en RDC. Et c'est ngeli o mekambe ko bongisa côté parce que si on continue sous ya ko insulter to ko kitisa presse en ligne to ko na benga moyo wabo na bengi ba association musuto sangani to yeba nenge nini to ko chayo na isika na yo parce que soki o meki lisusu pe ko ba bongo to ko somba likambo. Et puis to ke neto zonga yo Charlie Prince angope tango yo pe o ko sangana kana mwana yo mwana mwasi yo nani nana boduga yo l'autre fois et puis azana ba CV belé la conférence de presse la conférence il y a pida o koloba na moni ya diyo na bango apparemment c'est non mais baza bato baliko ba diminuer les autres voilà non et ça dit bongo te sengeli ko respecter ne ngana zala boyi so parce que bino nyonso ba journaliste ya awa ya télévision mboka beaucoup de YouTube boye bosala association to yambi bino na YouTube to yambi bino maboko ya kufungwa matu boyi mutu te ezalo zo koloba mabes ko zamba yele te to yambi parce que il faut boye ba ke biso to zalia wa musana biso zali ko yamba bana nyonso parce que YouTube epesi bato musala epesi ba bino mususu ataba ko sa musama malamu te to yamba ki bino mwana mboka toko kene na maram oyo parce que ça fait très mal yango moni bato ba o mituna na ndamo esali sonini oui ça fait très mal parce que bako fingisa ba kombo ya ba journaliste nous on est contre ça on n'est pas contre Nana Boduga on n'est pas contre ma activité au sala na ko mona na internet yindi ya Nana Boduga pour ne pas traîner nga kuna kolinga to lenga na ba sujet important to sukisa na Boduga Charlie Prince ozana CV moko eza mwa kitoko mingi te andeko wana seva kitoko mingi na yoki azaka papa lekechua yangwana aza mobala papa babenga mobala mama babenga ki papa lekechu moko ya oyo bazaki na Karine Mokonzi azalaka mobali ya mama balekechu bavandi ayebi lekechu ndenga botami ndenga zokola na ndenge ti lekechu akomi ndezo mona mobali munene bongo Charlie Prince ayebi Charlie Prince a déjà dans les 50 ans. C'est au-delà. Mais comment Charlie Prince na ajo ya yo wana mukubwa oki sa makambo. Très bien. Et puis ya Nana Boduga. Vous êtes déjà dans les cas quel est Nana Boduga? Hein? Tel niveau au fin ici fali à travers ma bêtise na yo. Na Charlie Prince. Et dit badia ta ridiculisé na habité dit badia ta na minto azawapi aoloba nini pona makambo yo sali. En tout cas, Edi Badiata ngana ko conseiller yo kanga matoyi mais tirer conséquence. Le quoi est recevable tirer là on va conséquence parce qu'ils a bien fondé. Fidélité pas moi si ezalakate parce que azobanga mobali na ye. Fidélité pas moi si ezapo azobate la dignité na ye moko en soi. Très bien. En tout cas, Nana Boduga place wana o sali kitoko mingi ata mukete. Soki o boyaki ko battre la dignité ya Edi Badiata. Fa ko battre la dignité na yo moloko la mwasi. O eza dignité biso to moni oyo to yoki oyo bande ko ba monaki bino ba olo ba kuti bino bo s'embrassani yo na Charlie Prince bo pesa na ba biza monoko bo s'embrassani yo na mboka niveau o chaka ba Nana Boduga Charlie Prince tolongwa na facilité. Eza facilité na facilité parce que ba na mboka ba na besoin. Non, na pesa message très important. Pour Nana Boduga. Très bien. Tant au sala avant makambo. Est-ce que Edi Badiata zalaka? Est-ce que Batu bazalaka? Edi Badiata landela makambo wana bien. En tout cas, na proposé. Soki pe bobota luko landela bana wana complet oyeba parce que tala pe banane ba nous bazana elonga ya Charlie Prince ba ko zanga te na kati pour relation ngana yebi ba wuti na TVS e ba ngumi balé ba no présenter émission le même jour moko samedi catalogue plus samedi na 18h Charlie Prince on dirait dimanche na ba 13h bleu mois bongo donc bon mais ka ko revoir en bien ba vandi 6 ans ensemble na chaîne moko bolingo yaka défendre ba coup de foot de l'autre betani kara après 3-4 jours au sepanelo moi pa nanga ngabe no sepanelo moi pa na yo ndenga na sepela na Clarisse Wechi très bien tamboule ça nga bien merci moi na boka to le kana dossier ya tendresse na bandi batebele ba yoka ke tendresse abela mutu akota hôpital oyo ya SNPP atambola kana ba papier wana papier ko sara ba papier tendresse yo toyoki yo ko sala buzo bebele biso tozali ya ko zongisa mutu na nzela très bien tango yo ko sala mabe biso tozali ya pona ko teya yo ozonga na nzela yo ko ki ko vanda te bo sangani na ba comédien moko tango ba ko tonga police de star non d'abord zelanga na ikoba sur message ko ba po na zongisa mona mwasi wana na nzela tendresse libinga soki libinda soki ni
la sirène libinda tendresse libinda la sirène osaka ka sirène à solo libinda ngana yeto kutani na tournage moko na kanda kanda ngana zo leka nazaki likola moto nazo kende garage namoni libinda Gabriel Sero abengaka ya pembe Gabriel azo silika ka Ser Gabriel o aswana gina Diana pona Diana lingaka mwana ya mobali. Très bien, abebiseli mwana ba cop. Obebiseli mwana ba cop. Yobe muto linga mwana te. Na loba maka mwana te lelo. Tendresse mwana mwasi wana Gabriel bazaki suna nani? Ah, comme maman moko pe kimi bazaki misatu comme ça. Bazoloba nini na munoko na bango. Ke biso ngai na yo yam sina chic ndi bazawana babenga ngai poto za la contre fâché to nurvi a fâché baza ba fiti a fâché ba lobi makambo ebele en soi. Pardon, tendresse yo nani yebiti ke obelisa mono nani mwa mobalo akoma paralysé na dibo mobali ni akoma dizaka nani ko Océan. Papa Océan a comment paralysé pour na mabeyo sala papa. Océan zawapi. Papa Océan zawapi. Biso to ko la vérité, to biso to ko sa musana, biso ko tuti biso to tomboki. Yo tendresse obela liboma ba mema na hôpital wana. CNPP. Combien de bateaux oh yo bébé ça va ya peni na yo. Toi tu penses que tu passes à la télé pour dire n'importe quoi sur nous? On peut accepter cela. De blabla, nous on peut avaler si facilement. Non. Et sengeli okeba parce que oh ezali na kebisio na télévision parce que mbalasi so bina selo spécial émission oki mamboko et puis mobiliser les gens vers et puis toi. Tu connais yo toi to comme so tina suka yo on manka ya modé. Tu sais que combien de batu yo manka na théâtre oh modéro totokani lelo on manka et vient na lemba on manka modéro totokani et je t'informe que lelo si tu oses encore ngani na okitsa yo ngani na osili sababu na yo franchement tala tendresse je t'informe ceci tant ozui mobali avivana moi garçon mon nani petit mon commoner nani fa l'artiste ozui mwana batu po lokae mwana bata oloki nani comment il s'appelle Papa Océan oloki Papa Océan azui AVC allez mwana fa ki nani ebiteke kindo wana utaki kobela wa batete yo asana ba insuffisance rénale makambe belé panzana kia azobela ba reine pona nini yo faut sakana na mida pona nini soka mobali ayepe mena yo fa comme maladi mobali so yepe mena no fa za atikala ne lo da deux fois moko boy batu nyusu ba osangana yo ozango sali babe biso tala bandeko bo excusez biso parce que on est un peu débordé parce que et ça li bien té biso ba responsable boy moi no tendresse a ko sangana bato non tala sangana bato mususu ba yebi oté moi je te connais très bien il faut sangana bato ya sangana bango lo ba Karine Mokonzi ba ikiri na bango wana ya émission oyo ko sala ka ba Jeza ba Karine Mokonzi ba manike moi ça ba ndonga chokoro ba manike ba lekechu ba barezi ba tuna yo bango wana et puis na nkaboka mais comment on peut mélanger biso na makambo na yo vraiment tendresse o nga na tendresse té siko na tuna ka ye tendresse ngo akoma policier to roma muta aner te akoma muta aner te a intimidara batu na robeta yo a intimidara batu so saka na robeta yo et puis so robeti ye ya obimisa mikanda akena na la police abike ngai na uta CNPP ye abeti ngai bakangi yo za na facteur beti muto azana ba poma mutu aza inoffensif. OK c'est comme ça ya sala oui ngabe na obena biso mukanda mutu tango siko to puta mutu te papa biso to okena eboye. OK très bien to kena eboye place to mona ke komo kena kana mutu to zuye to kena ye na donc ngai mo so professeur à la police et puis sika ba konzi baza ba kozwa ba mimi eti na CNPP ba ye ba mukando ya zwa ce za réellement kabela mutu. Très bien. On doit finir avec ces trucs. Comment TV comment le roi compte 40 de mobi. Tant ça les kakoto afinga batu bat ba obanga oloba nae. Afinga batu ba pede. D'abord, petit on a les questions à responsable na part na ye. Il ne peut pas accepter tendance ça les gars na télévision pas finir ye PD s'il faut le dire. Qui encore? Ba Sintsaka Pachi, ba Rezi wana baza ba responsable na part na bango. Malgré que na comment na banda ko na bango te. Mais comment tendresse libinda so ichi binda ko le na TV pour ye jibinga ye musana finga ka batu. Hein? Ye musana finga ka batu, c'est pas normal. En tout cas madame, tu as maintenant à faire
Yo peut-être oyebaité omoni bato kotumbola nde biso peut-être oyebaité batumbola oyo eza police de star tala totombola na motokola tobenga baye bakangi yo esika nyonso oyo eza ngai nakoloba nalobi boye yo nga mana ndima soki moni mpo ngai yokaka bato balobi oyo shika asali boye mpo ngai nandimake moto vraimen oza makasi omoni nga mana face omoni nga nakolinga na nzela oyosenga na boye parce que non esengeli nayebisa nani tendresse parce que nayoki mingi mpo nakoboya koloba na tva mpo naza responsable na belle famille naza se réserver na moi moke parce que makambo alobi sur nga nakoboya koloba mpo tokopanzana namonaka nde tokopanza mpe tosi topanzani boye nazokebisa ye mokolo nga nakomona ye non meme na ye mpe crime baokanga ye na informer la télévision parce que tu dois avoir de preuves esengeli aza na bapreuve oyo porter une plainte na IP crime. Très bien. On comprend une expression professionnelle la ville de Kinshasa au porter une plainte. Au tiki plainte pour nous ils en a jour no et ça nous boluki bokanga mais sikoyo to kenyo no ndeto okay. Yo Nabia yo rolo banga na olinga et c'est ngala olinga moi si le roi yo. Bo excusez moi si c'est ngama na olinga moi si longi mabelo rola yo. Bo excusez nga pona terme. Ngama na olinga moi si longi mabelo rola yo tendresse na ko sala mote. Olinga ge. Nani? Ngai yango nazokamwa donc sikoyo na bati aoluka babuzz ta soko oluka babuzz epa na ngai osimba te nana ntango osala babuzz na yo te nonono moninga na yo te namasa na nga te epuis baran na bino naza te nga aza responsable je suis baran na bango bato bandaka kopakola faut faire attention po surtout bito ligne le boule. Maman, je suis très fort dans la sensibilisation sur mon angabo. Si on a sensibilisé internet sur mon internet, on a oh là là et puis au Kanga site non m'ket au bloquant. N'est-ce que moi sur na qui anima kwakala. Oyo asakana ina kombo nanga parce que jusqu'à présent on a répondre anima kwakala. Très bien. Mais na moni boko sara be mission boko tout molanga boko tout karanga. Papa, beka masola mungusu te sika ba balen baza. Anima kwakala c'est un mungusu. Très bien. Merci. Quoi arranger, quoi engager. Tendresse Dibinga. Parce que au niveau commissariat mission on a ba ko régler ba compte à on a télévision non mon cher merci beaucoup na aide salut c'est très bien. Voilà. Voilà. Parlons maintenant de tendresse. Tendresse. Si pourquoi on parle de tendresse, est-ce que fâché tia kina ko luka mwana bato. To mwana bato ayaka ko luka iba sala émission. Ngai na ki o luka fâché na ndako na bise fâché luka eloko yo oboma yango parce que ko nuire vie nao. Fâché lo baka ya za kabila ndako neza kinga kati na ba misana ye o ba sanga makambo wana. Oya tinda waki na kolukela ebasi alors yo tendresse maman responsable wana mwana yo olinga tito bengaka yo ozaki lokola journaliste oya ko apparaître na makambo oyo parce que tu vas ko sensibiliser batu o ba okolo ba parce que ba comédien ba salaka na pas fâché à reconnaître ibotata daye aziba responsabilité na ye mais a kokolisa mwana na kitoko ya mwana na ngai Evelyne en tout cas félicitations fâché c'est ça être un homme. Reconnaître ma responsabilité na yo et là on y est à reconnaître c'est ça aussi les problèmes parce que tout le monde a Evelyne lobby donc en tout cas ça va félicitations quand même na on s'occupe na moi c'est qui toque mais surtout linga ginde boye fâché kalombo à reconnaître moi si na ye a ma responsabilité na ye na maboko c'est ça en fait notre problème tozana attend est-ce que to beta ma solo oh pourquoi parce que tu vas nego linga moi na ami à se retrouver yé mo côté na bino ba comédie ba est-ce que ngana kinda kolia ndaka comédie non il faut pas non, vas-y. Quand on parle des comédiens, il y a des comédiens et des comédiens. Des comédiens responsables. Bah, comédiens, oh, bah, moins sérieux. Très bien. Mais surtout aussi, quand tu dis des comédiens, aux 5 sabots, tout le temps, Bakata, tout le temps, Belle Vie, tout le temps, Vieux Bordeaux, Vieux Lombé. Belle Vie, c'est pas maman. Maman. Belle Vie, Belinda. Belinda nani? Belinda nani? Omoni Belinda mo ba benga reso Belinda nani. Soki lelo aboy ko benga biso. Ya be mugolo oyo pe ma atana 2050 maman mo ma présidente mo ya biso beto za attaché de presse. Ya maman wana. Wana skumbe. Mokilitura tu. Akoya pe. Mokilitura. Comment c'est la biso to benga ebe pa maman. To ya te. To leki ka. Donc il y a un problème donc à côté on a mon capacité voilà. Donc c'est ça en fait la vie donc je m'en fous nalia akate pour na maman li va benga attaché de presse maman Denise il y en a bi boy benga biso te attaché de presse maman Denise tu aurais fait tout cas yembe papa ko tia fatu voilà exactement bazala ka na fatu comme ya fatu le bande ko sananga Tendresse Gabriel na fatu bazala ba mo misatu fatu ka yembe oyo ya massa moi double bransard
wa moninga na wana double pensant wa zalaka un moment donné na kinga kati un moment donné na Seleto na oye pas maman Denise maman Denise salankeba bato ba uta kinga kati bana droit okota oye ate mais sérieux papa on doit être sérieux. Non, on doit être sérieux, mon cher. L'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. C'est clair. Merci. Mais relation maman Denise na maman Olive na osikoyo. Tout le monde toyebi qu'ils a moi assisté. Alors tant on fait dans la deux fois na kinga kati des fois na sele. Papa, toyebi hein pour ne pas tout déborder ba langage na biso. Toyebi nini ko ya na siba wana. Na bandi to so be masolo awa ya Fachi Beton ndenge lelo yo Fachi to ko comprendre papa na biso mukonza mboka to mara munenge ko kende to ko sepela te c'est un peu mona mboka ba pesi seni eke wapi seni eke papa nani eke na FCC papa population to robeta masolo ngona bandi lobi to lo sola maka ya seni to menga pe ko yo parce que tamba ko so seni ba ko pesa ko ta FCC ba teki mboka c'est fini. Tant qu'on va distraire le peuple, Mamouya, loi mina, Kokoto, Babo Samra, Moussou, au moins que Mboga et Malamute. Voilà. Les Seigneurs de Métacité, Awa, la police des stars, lobby, ma solo, Torosola, Awa, Torosola, Mboga, Torosola, la fertilité, la tendresse, et des nani, ceux qui disent bingate. On va parler des choses sérieuses. Voilà. Donc, Ngaï n'a bandi au moins tendresse à comprendre. N'a bandi. Ça y est, qu'elle est au saliboye, et zate, qu'elle y au canisango, le roi, au lobby, au poto sango, bezio, à le canate, ou à nous répondre à Bisso. Sera méga répondre. Ceux qui te répondre, te répondre sous thé. Yo soza mo sa répondre à la télé comme ça tu ta place tant to répondre tout le monde place to kendele anima kwa la saloni poto suksa wana anima kwa la moi si wana moi histoire muke pour na répondre rapide anima kwa la arolo bagengai na blandine dozali moi na mobali blandine wa blandine mafuta ko wa théâtre alobi o ngane moi na mobali bona boye et puis ailekisi ba au moins ngai soko za na kongwa mena ozi ba photo na ngai maman na lo bana no moi so adoka ma anima kwa kala yo aussi photo na ngai na moi si na ngai tongo oko simba vie privée na ngai eneti oko bomanga de sengeli sigo yo ngalo bakango na sala après soko moni ke to kogena molili to kena molili so moni to kogena bonzambe to kena bonzambe soko moni pe to kogena l'état to kena l'état po nenga nguna Canada zo lokote sune mna kangisa mbonga biye Canada na oyilo na Canada na pe to tala ni biso mibali oya isika ochanga te mais sengeli o se respecter o chane po nengo zalo ko bota ngapi ngana ko bengo mama ani makoka aza lelo ani ko atamba 60 ans no ani makoka la pondira bota te abota te na bi ke sugi alinga ya bota akobota nga ah oui po akomina ba 60 ans 77 et puis eloko na mona ka pasi ba comédien ba banga ka mona moi c'est pas mona ngine be l'état suki anima kwa kala te je comprends que ba pona c'est la bango peut-être ba marché voilà peut-être mususu ba akoki exposer vina bango ko biso to aba sina ndako to banga bon problème mususu eza nini pour mes alliés anima kwa kala aza détraqué mental OK bon ça sert à rien to landa tika dossier wana tika dao lobile mamoto aza détraqué mental anima kwa kala on a ba vidéo mususu sala ati mutu ne sala bien te donc OK très bien to conclure émission yo pona koloba na tendresse d'Ibinga. Tendresse d'Ibinga. Na pesio aux attendants à combien de bannes? Elle a plus de 4 bannes. On est vie privée na yo. Na rolobate pour na ceux qui na lobina loba on a yo finga yo ngala ko na finga kana ngati. Et puis bana go tika âge mo na mobile na. Tika on est vie privée na yo. Eh papa. Tika na tika vie privée. Ya vie privée na ngai talent on a TV. Alobi ngona kati ba te ya tozo bana ngai. Alobi. Eza vie na ngai privé na koloba on a secret. C'est ridicule. Aux ans on a teint bien teint Movat mte sali bongo Movat o azuna meka ko a mélanger yango sala bongo tu as affaire avec yo omoni luka ba bana basi o yasaka ko ba debana na so na bien soko meki ko répondre na émission yo soki o meki luba luka ba twana o ba otamo ba bimisa sola nzoto ngai on doit être sérieux s'il vous plaît. On arrive à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Moi, je profite pour dire un grand merci à tout le monde qui était bien scotché pour suivre cette émission.
police des stars désormais pour nos émissions yo awa chez biso télévision au Togo le balobi to resomanga mboka bobi chef de l'état ako sama malamu te et puis ba mona biso wa tendresse Stéphane ça va biso to za émission intellectuelle sauf que tendresse ça a à faire les moi muke ya bolimbisa biso bato bo mona ke to lo megembe ko koko babi tango mwana muke ako bunga nzela zengili ko corriger azonga na nzela biso to zali batata mikolo to ba responsable mwana on a tendresse ako saka na biso te et puis na ko yebise mo ko na mona na nzela na ko nous avons monté dans les ans au bétail. Ce qui passe à ma case, c'est que nous avons bétail à Batouana. Tu me campes ce qui ont dit moi, si Baboto, ça 9 mois. Au 9 mois, au moins, on a une voiture, on a une voiture. Si tu as son série, on a une oh. Mais oui. Mais aux une poca, hein? Ah, papa, n'a pas essayé chance. Oh, on a une belle monde neti yo nganabi maman na ko yokela mo no yo mo mbali na o babe fa na o fama fa na o yokelo mawa po en tout cas yo bimaka na tendresse ah ça le produit fini après tendresse vie nous a délige petit na pesi sponsor officiel il y a émission yo Mama Zozo na pesi ko boire ke bongo te papa to bonga makasi to bonga yo ga libanga yo accompagner na suka très bien. Une des Congolaises absentes à Kinshasa, Congo. Une des Congolaises de plus au Canada, au nom de Mama Zozo, sponsor officiel de cette émission. Police des stars. Merci beaucoup na Police des stars, Mama Zozo pour na Ndengozo sa confiance à malam to sala na Police des stars. Désormais Police des stars bobana bolandango avec les invités, ngaïdan de cochik de l'autre côté, invité de l'autre côté, poto mega solo là. Actualité c'est belé. Tozaki na posa to loba makambu ya nana bodu kande to lobby. Nana Boudou Goza, femme mariée, fais-toi respectueux, fais-toi respectueux plutôt. Aussi, moi si, ceux qui alingi a triché mon bali naïe, ils allaient avoir peur de dignité naïe en soi. Moi si, azara fidèle et tépo na banga mon bali naïe. Une femme est sacrée. Moi ça zali sacré, zali moto yo ba simbaka te. So ko mi moi ça moto, vana na moto wana. Mais tant ko ke ndaka epai ba ko simbaka, au mona o makama mobali bloqué et tout et tout. So les on appelle makambu ya papa edi et ko tambola malamu te parce que kaya edi ba dia na poto. Azana poto na fali. Edi ba dia na poto na fali. To ye parce que est-ce qu'il edi ba dia ta kuna ndi ba kangami kuna boy. Ça poto nani nana boduka magina nani te. Très bien. On est arrivé à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci je beaucoup. Dis un grand merci à tout le monde. Merci à Clarisse Wechi pour cette belle réalisation. Na pesi mbote na frère Jus d'Orange, balobi diacre galamingité na ko pesi mbote belé. Na pesi mbote na Lidi Mutamba, na pesi mbote na bana nanga, na pesi mbote na batutu balinga émission yo. Na batutu to beti bino mabako en tout cas bolimbisa parce que lelo esengela ki to cadrer mama kamwa mokepo batu babongwama basama mnenge sengeli. Biso tozali ya pona koloba bosolo rien que bosolo to fingi mutu te to lobi bosolo soko mona pe ko mfunda biso to samba to kika ko samba donc na ko benga avocat na maître Guy azali pona ko samba soki ma grand-père ko samba ezali tozali to ko kima mboka te tozali na pesi mbote na batutu balinga biso lususu encore une fois mona mboka to sisi to silisi biso na bino to kutambala sima na pesi mbote na Tassar Kele na pesi mbote na Mama Zozo lobogo emesana ko pesa bakata kangote élégance basika Mama Bonheur mbote na yo Gisèle Mozizo na pesi mbote belé voilà au revoir.